Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Obi côté mo s'attendre est ce que yeli. Donc on a s'attendre te no mona ma Thérèse au fanda pona ko loba nga mambo ya lobi. Yango mone bookinga, lembisinga et déranger nga aussi. Mwana wana soka tomboki aketa msusu na nini bobenga ngoso nini ya passe bana ba foot tribunal d'enfants bon kanga nene ngaba kele bango funa na tribunal d'enfants de balobi ne mise na sali ko bana oti natangi ni mama ya mwana natangi ni mwana mwana ngo kunelo nga boina mona ete ma Teresa tinda yake ko funda nga na tribunal d'enfants OK pas ite naza na pesa adresse na ozelango na yaya Gabriel na sa yaya pia Karine oui toi tu es quoi qui collègue boyo que ça biso soni et puis bana mokile bana na mona mukolo ozo condamner muninga no mukolo opesa leki raison c'est la première fois ma Teresa peu importe Gabriel azala mabe malamu oko condamner te parce que on les a condamnés to côté et ma ki to côté nga pona nga na lobango vérité ouvertement nene aso lui Gabriel franchement c'est dans des missions moko boye o Gabi ye moko azoloba na koloba te na kotinda ka nene miza mabe Gabriel e ki to côté la mtina suka ala dia mabe lo kwa yote problème te nga na ndimi na nga vina nga mabe na vina nga mabe ya bosoto abenga ngai pona koloba ese de pana mazo finga bango kaka ngai nene oyo Nayaka na fingi ese po mama Thérèse obengi nga. Nene chroniqueuse wana leke mpolo azo finga Gabriel asangisi na nga. Obenga kanga. Nasaka mabe. To komi na parquet mama Thérèse oyaki ko baksa plainte parce que monaki ba fingi yo y compris ba na nga kutu basiliki ba bela nga na ngote po bosila ne na nzoto. Pour moto. Limite ya makambo to sala. Tout ça na limite. Et parce que so biso ba misuto bike boba wele ko nena olobani o moto kiza mabe kovo po moto epela apamba te na ebite soki likambo epela kaka makambo voice o Gabriel tindaka na groupe o nani Josko tendance à bengi Karine o moni tanga sala ki direct à liboso ba diaspora tanga sali direct à liboso nenga fane na kiti ayeko panza na ekolo ba tout consort tendresse abenga ke l'esprit peut-être ya conseil naza clair tendresse abenga l'esprit conseil pas tourner ozolo ba mutango ka César fala ki kuta la sagesse. Pour ça, on n'a pas prévu. Frère, ça la sagesse, n'a mon avis mouton. Pas tendance à l'obi bien que ça, Gabriel. Donc pas tendance à l'obi bien que ça, Gabriel. D'abord qu'elle est malade. Na éviter ceux qui va sola qui n'a pas audio wana toé baka kuna po tendance. Po tendance ten. Wow, tendance pas ça la. Tendance à manquer ya modé. Bana lemba y compris na mama Thérèse ba sangana ba bi bando benga sous tendance ba film té po a manquer ya modé. Oh. Non, le bango n'ayo capable na mutema. Ça se voit, mutema za passe comme ça. Non courage. Oh là là, vous les là, néné. Oh. Oh, il peut un papier wana, sans papier, courage. Thérèse, ta mamoloki maman Thérèse. Ah. Oh. Na leli fake za sko yote ma Thérèse o mo mami sino nga natangisi pona satanete ke ma Thérèse mtoyo lo baboleke chu Il y a un problème ou quoi? na répéter mami sino nga natangisi mama Thérèse natangisi ponga na satanda ki te ke yo répondre bongo ne mission au moment où Gabriel a malade. FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nada makama mbongo sala ngo awa. Na mona keza ka loki na yo tuno sa nini. O eza agence transfert. Ndina piembo onyeso de. Nada agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa. Sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga, pe ya bipai na bipai, yasika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et commune à adresse ya sur. À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga,
numéro 5 au centre-ville, au Lualaba, dans la ville de Kolwezi. Bah vérité, bah vérité. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo, Liziba TV, balandi ya Kevin Pandale Kechu, autrement dit les mannequins de Kinshasa, Mopandi Sango ya Solo. Merci na maman tout, bolanda émission Nabiso ba vérité anakati ya Congo, Liziba TV, ba vérité za seule l'émission o eza ningisa mokili o vraiment biso ne ba kolo nango, biso ne ya biso ba vérité toujours nakati ya Congo Liziba TV, o to sala penza musala penza za la kitoko. Ce qui n'a pas na vani na kisa mulai bo fleur ko beta c'est que la vérité ko eza ebele awa naza au milieu du village Kevin Panda de Kechu na pesi merci aussi à mon papa adorable papa Paul Fikipo FBT Misalande moté ma maman Nathalie Fikipo na pesi bango mbote surtout maman tout batala rabiso balinga biso na pesi bango mbote aussi à ma sœur chérie Onia Rosa Mama Rosa sans mascarade bien ça bien soka yé bezongi boya bosani aussi na batu tout bolinga Congo les ibativi ya Yvette Elisiki Niki Minaj à Paris na pesi mbote Gisèle Tati maman Versace moté ma prince Giclo Winner babiso kindara voyage à fola na Bayton le so Paris Monica papa 10 jours moi il tonne grâce à Gisèle Tati monté ma prince Giclo Winner bazara na vena ngasi ya Moulex Aigle Noir bato bambongo aussi à mon ami Arnaud Lizara les Arabes le mannequin de Paris aussi tout bolinga Kevin Panda de Kechu LK Lionel Kambi Jazz et Kavoulou aussi à madame Chichi Chiboula aussi que à Willy Moucheni et Tolomo biloko nyonso gigi tozanae nga bien que la fofolle une fille très cool, très gentille. Maman petite sœur ya Gabi Tumba ce qui a chelo kona ça a un peu monté abi le lo koyoka te aende ko ningi ça fait ba vérité nyonso biso le lo ça qui na nene émission si affaire ya Gabi na Karine Niamado ba traiter nene na ba façon na ye na ba ndenge na ye conseil pe na avec nene ko leka na TVT lokola makambo ye lisusu na internet to moni ke kuna na za pona mutu nyonso oyo kana mutu pa nga okoleka na yo mais avec sagesse avec intelligence tout ça nene lelo nene tebi ke ba to tikela yo convocation oyo ba porter au plainte et pas actrice na biso Yamado aussi à collaboration na Theresia na jugement des enfants kuna ba français na bino to bité li kamonzo li kanini peza na nini na likampo to bi moto ekufaki obaki koloba susuté okoleka pe susuté et ça non nini expliquer biso. Merci le Kechu. Bonjour na babone nyonso ya Congo Liziba. Bonjour na batutu bolinga nene botai ba fanatique na ngatu aussi ba mama nyonso obozo benganga pe obobenga nga lobi nalinga bino mingi bo s'abonner émission bo partager le vraiment bo sunganga vraiment nazana moi c'est par rapport à yakali na ma awa noza ati no sisa aussi convocation c'est normal problème télé donc on appelle Simboté na vraie chérie Onia Rosa Mama Rosa babi sans mascara fiacha qui a pité simplement a frappé le corona on mipenda pembe donc tout sur la par rapport merci le Ketchup pour l'invitation merci toyo kana toyeba toyebite elo nizoleka pe to baki babeki oyisaki biso na émission le kaki awa ke ba ya tout ba pêcher au conseil abi otika olobate tout le monde actrice na biso maman Thérèse na PCP mbote je pense peut-être vous avez semaine on a la vérité aleki alobi ke Karine atke kotanga kombo ya Nicole Ibaka ya Gabriel te afika ko finga ete abi yo nene yo muto baby saya Gabi ozo porte ozo china erreur pe so ki za ki ye azinga singa Karine akangisa yo ba funda yo na tribunal des enfants sur des enfants kuna pour ego simbate. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que toi tu as un problème na sœur na yo Theresia pour te ça ne rankinese te aluka ba problème te bikamu nini su yo na Theresia ya Gabi ba na problème na Theresia to ni nango into ye bananu si genre est-ce que il fallait Theresia analyser on a tout. Dis-nous d'abord c'est quoi d'abord Toyo Kanan. Merci le Ketchou. D'abord on est la fan d'Awa. Bon excusez-moi pour la voix. Bonjour ma Thérèse Boni. Bote nano yo nano.
aza ser o nazane bien na chano na cadre du ser aza yaya oyo na solani très bien les ketchu au moment na bino ke nazolo banase o lobelo mobi pona parquet c'est-à-dire obi côté mo s'attendre te ce que yeli donc ngana s'attendre te no mona ma Thérèse au fanda pona ko lobana mambo ya lobi yango mone bookinga lembisinga et déranger nga aussi émission tango les cas na loba lisouté y compris na po ba ko loba ti compris na maman parce que tout ça to fonctionner na hypocrisie tenga mana za clair nga na fonctionner ndenge ba diaspora ba okenanga au moins ti pe na stopa ki bongo kaka bango nene ko loba lisouté na obisouté pende na ye awa nene te faut répondre mais yeba muto sanini o répondre. Et puis, on a regretté qu'apo est tombé par naïf. Il fallait pas réponse à nos apanité. On l'a regretté notre bosso à moi. Au côté la zamu toza a kilo angomba ana poids na refanda tena bando pa mukele na bando cha mukele te. Na mo éducation mukio ngana na mo. Mais nga isalenga passe comme on a ma Thérèse na ba réponse à bongo. Isalenga vraiment pas les questions petit ce que ça nga passe. Mambo tout et ba ko leka lelo ba boyeba ti mambo non leka l'autre là ça ba 18 missions ba 20 missions Gabriel Azaki sérieusement malade Azaki sérieusement malade mais quand moi ma Thérèse a une émission na comme non ma Thérèse continue à gérer Rémi non yelo non sima yo non yelo na voix c'était ma Thérèse a mérité na voix au pour on mérité respect. Attendez non le bat boyoka. Na regretté quand ma Thérèse a vraiment continué à gérer à Rémi. Rémi c'est mon pensée sango c'est normal quelque chose. C'est là attends. Les questions na bien en zonga pas Rémi. Rémi ma Thérèse. Rémi ayambaki Marie-Jeanne Bololé ce que na pio bambote. Asali tout a même Marie-Jeanne na piste makambo parce que c'est le kaki. Mais Marie-Jeanne loko azaki ka na mayele na ye loko azaki na calcul na ye asali émission très bien azamuto azaki ne mo centre na plateau na te mais dis-moi a répondre ki o esenga une émission mais na kamwe ti potolo be ningani ba mama bazo benganga na timite kon tini pe lien Nathalie oh ma Thérèse na kamwe bolingani te ah ouais ate balingani te Kota la leki manke mukolo me yaya oyo lo konane leki. Konane siko yaya wana na miswa leki. Peut-être yaya yubuso ba yaya leki. Malembe. Malembe. Oli ba salote ko sa mutu te. Ngano kama so ma Thérèse lobi ke ngano opesa ya Gabi mutu makasi par rapport. Na opesa Gabriel mutu makasi par rapport ya nini? Lobi di sousou que banda 2021 ti 2022 au cas comment on a place l'autre là a manqué Gabriel T. Ah ma Thérèse donc yo toi qui émission on a au tchaki ngo coming te pa na ye mo tchaki coming ka pa na nga na lo bango nzambe likolo ba diaspora na se et puis moi bilo musu to sala le ketchunga et sala ngana bien parce que na lo ba ki ba diaspora ba bazo ba te ba mayele ba rappel musu ba diaspora ba sali ngalo bi ba 1 heure 2 heures 3 heures peut-être ngana sa chroniqueuse na mutu na ngo lisouté babi tendresse dibinga tendresse ce que na pio bambote tendresse mankaka ya modé bana lemba y compris na mama Thérèse ba sangana babi bando benga sous tendresse ba film té pour amanka ya modé oh donc politesse ça là ya tendance n'est pas qu'un poli en toi bolimbi sangana na koti kombo parce que ça ba rappel au ba diaspora o balanda biso bana makambune bandaka na ndeyaka taka bombo lobi donc ma Thérèse impolitesse ya tendresse o mankaka ya modé soi-disant que tendance c'est impoli basali réunion bana lemba tout ba comédie compris na ma Thérèse babenga sous tendance à film était pour ça so tali pe bien le ketu tendance à film belé so tali tendance à jouer makasi et belé babenga kete et ça base ba cause ba coaching wana ndeleka parce que les qui a koko manquer mukolote o aye kala parce que ya modé abandi les gens musala kala peu importe tendance à koka ko manquer été wana ndezala qui permis mama Thérèse ya koloba ke ba manquer été mais ya Gabriel T non lo bango no yo capable na mutema ça se voit mutema za passe comme ça. Non, courage. Oh là là. Vous là, néné.
Oh, ça n'a papier, ça n'a papier, courage. Thérésia, t'as mamboloki, maman Thérésia. Ah, papier tombe la plateau, Anna. Oh là 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 là. Nambo ngaite. Oh, yo pour les canards. Mais ça papier, on a kuna. Ah. Ça me courage, nenem. Nena tangisi ma misu. Ma Thérésia, t'as le coloki. Alors la passe à Gabi, Gabi est sérieusement malade. Courage. Oh. Naleli. Fake zasko yo te ma Thérésia. Oma mami sunanga na tangisi. Atangisi pona satanete que ma Thérésia mtoyo lo babole kechu. Il y a un problème ou quoi? Na répété ma miss nga na tangisi mama Thérèse na tangisi ponga na satanda ki te ke yo répondre bongo ne mission. Au moment où Gabriel a malade. Mais au bimi c'est le moment wana c'est que eza presque zinga par terme na comprendre c'est que l'autre là lo baki ke nena lo baboye ba comédie bo betelanga maboko. Bon, l'immisamba diaspora, c'est que parmi les comédiens, on va mettre beaucoup de Thérèse en Kati. Si. Dans ça clair. Bon, tu as des commentaires, une mission, il y a Rémi. Thérèse, ma mission est Kaouki. Nga nazo tia Gabriel Nerer. Oui. Si ko yo benganga une mission ma Thérèse benganga 2 fois. Toko ça met toko sa conscience te. To wanga na met to banga nzamba alikolo. Ma Thérèse. Alors les qui n'ont néné et c'est dépend na makuna zo sala biso ya minene néné to nazo yo côté na linga ko ROE la ka ese abengo finga ese donc c'est que wana oyo benga nga pona répondre ese ya gabi kam tatindanga wana ezaka ko encourager les maltais à part ça donc on a biso ko comme on est côté pona ça ko bijo côté parce que likamboye alors les qui n'ont néné chroniqueuse on a impoli kuna zo sa Gabriel azo sa sanangai oza wapi oui ya binga waso makambe nazo ko sate nzambelanga na lola lekechu na ko sele makambote na za intérêt yo ko sele makambote omoni soki na ye peut-être na répondre parce que et déranger nga na o qui passe yete donc c'est que ba chroniqueuse nde bazaka bempoli ba finga ka batu donc c'est que comédien ça respect c'est que to komisa mo bongo parce que benganga na bango clair alors les kinanga essaie de pas na mazo tumba biso mo ete nene oza wapi na linga ko tango ko répondre essaie de pas na mamba essaie le cas papa maman le cas qui a gabia bomona ki ande wamsa moi si ya gabia kangisa ki ezali kambo essaie le cas ndeko limbisa pona kocho lisusu chwezate mama Thérèse aussi alors nene chroniqueuse wana yempoli azo finga ngana na Gabriel kuno oza wapi. Oh, wana ezaka nazo tia gabi na RRT ma Thérèse poni loko limba saloto limba sa mutu leki nani bien mama ni na olinga bon manquer yaya na yube bon manquer mama na ye akanga maboko aza wapi boko excusez nga na bi ke belé peut-être boloba fallait pas ko répondre mama Thérèse à impoli oui bravo ba o bobenga impoli pas de problème nazaki polité ba yebi nene depuis ba yebi ba Nicole bakata ba yebi nene neno bomona lopo bomone nazana munene boy ba Nicole ba yebi ba bichore ba yebi kokola nanga ya wili aussi mambu ba bonne séjour na ratakin ba yebi na matata na ganga kamena zaki polité donc ma Thérèse lo baké nazo tia Gabriel Nerer na bi erreur ngote par rapport à quoi est-ce que que Geta nenga zana so zaka mona mwasi mais Geta so na batebele na ba tournage kapo ezo arrivé kaza mona mobali et puis aza mona za éducation mamso mona ranelo kwa so non mambo ezo ka boka sa Geta na fana na beto maboko non parce que aza mona mobali aza éducation ana temps yo lo baté ma Thérèse na parquet ton Gabriel kangisi chroniqueuse Pivette problème te yotanga na o na maana ndenge mabete pona ko banga te mais limon likambuso c'est lequel quand même photo ko tsaka ko chez ça te kangisi Pivette ma Thérèse yo lobi nga parquet ni kutu bana na nga balobi mama fallait pas olande na mamba ba parquet faut tika to silana ah bon qu'est-ce que bana no ba mona ki kasala ki mabeti soi disant oh
O Gabriel ana mona moi solo ban internet ite. Ma Thérèse. Voilà problème Gabriel comment? Ma Thérèse, tu vois nga noye batele ke tu wana ndem taye binga na ebite nga la kamwe ka kotala yaya na leki bazana problème. Et puis leki mutaye ko la musa dossier biso tuna ba diaspora to moni. Mutaye na makambu ko la musa. To yebiye. Et puis banana mokile banana mona mukolo zo condamner muninga no mukolo opesa leki raison. C'est la première fois. Ma Thérèse, peu importe. Gabriel azala mabe malamu. Oko condamné té. Parce que on est à condamnation. Attends luko bongisa. Eza de condamnation. Avec erreur Gabriel mokani ko kolaté. Erreur ngozani. Zela erreur ngonde ti ya nini. Na loba ngo met fa na internet a. Akufela ka ba comédie. To mona makamba ya papa na so bokoto na bokilo na presque je crois. Et kenda ezonga. Presque on a za fia sola bien na ba ya tout. Azalaka bien na baya tout mettons makamune ke zongi ya libala bazo menacer comme leki parce que quand on dit babi ba commander ba sala famille ya famille leki non azali kambo mutu to afanda ki kimia bande ko betongo ba sous-sol na mona ka ya Gabi mutakufela ka Yesu ni kulusu yem talinga akufela ngo a répondre papa bokoto la papa na so azaka na likamba osala Gabriel masala ka eto mona biso na bino be miso pe musu ba finga Gabriel pour Gabriel répondre papa ona ezaka likamba Gabriel coquette aussi. Maman Mélanie bayibi koketi moyibi bazolo bate. Bakoti suna Belvin na kati. To ye na biwa bela. Papa sa Jésus musabilamba. Ya Gabriel lobika mukia lobi boti ka Belva fanda po. Belva ebelo côté. Koketi atike ko yibate koketi mobena na poto atinde kebila. Ya Gabriel lobika mukia to mona be mission. Oye kenda ezonga ba finga ngana Gabriel. Ezaka likambo Gabriel. Présent la duchesse aussi autour de Bamakambu. Est-ce que maman présent la duchesse alors qui que ma comédie bazon ngana DD33 alors qu'on a Gabriel. Attends comment Gabriel. Tiens. Mais le quoi Gabriel monnaie qui était les qui alobi na biso, c'est-à-dire en général, alobi na biso. Tazale qui to lobele na likambo sali. Est-ce que bakabona na la duchesse bazati lelo yana les qui baza bien. Pour mon Thérèse, comme Thérèse abi, aza mabe monté à sala, aza femme respectueuse, aza femme sage, aza femme baza. On est ça problème té. Gabriel peut se sa valeur té. Problème té, on a ce qu'on a tout ni respect ngo ya zoluka par rapport ya quoi. Ya manka batute, aluka problème té. Ya mona lobi sikoyo, ya manka batute. Oui, problème té bravo. Ngana tangi makambo belé o Gabriel il est kan internet ça. Na tika ko kateza likambu na ye moko ezate. Exacté. Ah, Zami. Ma Thérèse, franchement, c'est un passé. Non, on a ma casse sur le bâtiment, mais nous sommes obligés de faire loba. Vous avez le lobelé, tu pas à ma bête à ça là. Tenaza et l'autre, on a le locaux lobelé pour ma bête. On a le locaux lobelé pour ça mukolo par respect. Na ko kiko kenena 100%, na ko kenena, non na lobi na zo capable parce que fallait tomber yété. C'est-à-dire mon imam sont en détangi non qui kanda so kande matinga no tasko mutongo fallait na psi c'est la kanda azo mérité parce que azangomba za mukolo aza poa so da lobi ka pour yeba nani ya mado ba me mona justice nazo ya wana na tindi ya salamu ma Thérèse pas bien assister et loko vraiment na yeli beaucoup plus ma Thérèse aider ye simba na liboko bokende oh il paraît qu'ils sont dans tribunal d'enfants na lobi ngo bien bandeko bokendo funda nga na ata na passeport okimate nazana nga na très à l'aise na saki émission apa na haute sotant boke na tribunal wana na seki ka po esalinga plaisir makambo eselalaki yo ye na yo kosani ni kolamusa mama Thérèse yo ye kolamusa makambo yo obosani likambu ya munene o l'autre la bimiseli Gabriel a boma déjà muto akufa Gabriel alinga ka boma ye ndeko mwasi bongama pona ba prêtre o eza ba okangisa chroniqueuse te po obanga mutu te bokende nango CCT o eza toyaki nango na kati internet iti c'est-à-dire tant nyonso yeko banda to kuma na ona bino bapandisa ngo tout c'est-à-dire famille pe ya Gabriel siko batelemi malobo ezo munako elo beza nene malobe bi meza ngate omoni makambo soko koma na justice mais comme kala ngani mo ne na bande ko pekisa ba niko na pekisi ba Alexis botika internet ke na kabongo tout console lobby ba fandi baza batuti bana ba relation ba émission ye et pesi bango kanda batali o muto azobela boyena likama munene ba petit kara
boye subo lo baté pourquoi vous tika bino makabote nene c'est pas bien et gabi azobela ka te ngai te siko bien po ba diaspora ba yeba banani baza bandoki ya Gabriel naza clair nazo marché te les ndoki te ya za ndoki te ngana on a nene na baté na biboye na ye ko répondre po ba diaspora na vérité on a bimisi ke ya gabi a uchobela ba diaspora ba yeba mutu ya Gabriel banani balukaka yango po kita mage ko kita te po parce que bokonyo ko la raposo mais bo simba molimo te naza clair no marché te bon nyoko la possibilité aussi ma molimo te po nzambe na pesi nzela te parce que ça na sens te ma Teresa na répéter ngana kamwe ça se voit boye na bité est-ce que na kamwe ma Teresa oyo ya est-ce que benga ya gabi na téléphone to benga nene ko za leki nanga te soka benga ki e po mona siko na bike bolingo eza te soka benga ki anga ba ketende ko nanga za malade ba oyo ba benga ki ya gabi ba na yebi na pesi mbote na Nicole Bakata aussi jour na komi ya gabi alobi au alongwa ki ayeko tala Maman top aussi alongwa ka itala Fleur Bang merci parce que bato to ba yoki ba foot ba bengi ya gabi que santé za bete ba ko tala mais ma Teresa ozaka apprécier au fana kiti po konanenga naza mabe na ota Gabriel Nerer po konane Gabriel pour l'autre là za malamu depuis 2001 aloba mabete 2002 otikali ko mona te be mission minene o lekino parce que le nom ba lekino po ngazanga lekino te po so lekino o mwana nga ba condamnation o yelinga te be mission tout o lekino yo asali ya ko finga Gabriel ko finga nga ma Teresa otikali ko mona te ya ka fumba kata ya munene o lelo oyo niveau to komelela ngo to ebite po na minute za siko faut abongisa ba preuve ma Teresa solanga lekino très bien abongisa ba preuve o Gabriel alobaki na ye akoboma ye ndenga bomaka Diana eza double dossier molimo a dernier paiement te ko paiement te parce que soki bango moko ba pemisa te bo lukila siko famille ya Gabriel ba pemisa pa Teresa biza mama Diana te ba yebani makamu na bango bo siko merci merci osanga ko tu rappelle place wana donc parce que mo lobi nene et bon soki na to lobi ke bawela ki mobali ok merci ngawana etalinga te yana bité wana etalinga ite ngana ebité parce que ngaza te mote sikoyo ça tombe bien pour aider leki na ye pour leki na ye ki na version msuto comme déjà awa na combien de versions mibale batamayele ba diaspora bola d'explication na bien Maman Teresa lobi bongo soka lobi bawela ki mobali leki kuna lobi batinde yake a défendaka liwa cause ya Diana parce que na direct ko leki asalaka lobi ayaki ko défendre cause ya Diana to comme les gens ba sujet mibale bravo ça tombe bien ma Teresa yobi bawela mobali c'est ko ça na ba preuve na yo leki no pas bongo ça ba preuve na ye oyo Gabriel boma mutu na o alingaka bomai donc ma Teresa yo tali no makama minene wana te wa mineno mutu abimi sotate parce que na yebi ke boloba atika ko tanga komwa mutu te oui atangi komwa Gabriel te abika maman 55 ans merci Gabriel a 55 ans wabi ke nzamba sa bolingo ngaba ke na bango funa na tribunal de la fande balobi ne mission na sali ko pa na hot natangi ni mama ya mwana natangi ni mwana mwana ngo kunelo ngabo na mona ete ma Teresa tinda yake ko funda na tribunal de la fande OK pas ite naza na pesa adresse na ozelango siko leki na yo zela leketu leki na yo sikoyo na be mission tout asali ya koloba na Gabriel atie kombote bravo nzamba bolingo tendresse dibinga benga ki na PV pona ko tuna ye mama ozolo baka babwa kilo malade lobi nani pas tendresse atanga ki Gabriel ngana zetonné lobi bazui parti wana batindenga pa batapoto na nango na ko la kisope abocha eza comme preuve ya ine pa mtatese Gabriel taboka kelke malade te wana sikonde yeba na kuna pour l'état lu bakaneka après Josko tendance à bengi Karim o moni tanga sala ki direct à liboso ba diaspora tanga sali direct à liboso nenga fane na kiti ayeko panza na ekolo ba tout consort tendresse a benga que l'esprit peut-être ya conseil naza clair tendresse a benga l'esprit conseil pas tourner à ozolo ba mutango ka sezanani fala ki kuta sala la sagesse pour ça on a pas prévité fala ka sala la sagesse te ngamona ebi mutango pas tendresse à lobi bien que ça Gabriel taboka ke malade na ebité soki basola ki na ba audio wana to yeba ka kuna po tendresse ten tendresse pas la ba benga pe tendresse eza une émission tendresse non personne ba partir ba katelinga l'émission tendresse ba tindelinga lobi na butu ozo comprendre basololi tant on habite tant tendresse a benga basololi na ebité quand peut-être tendresse okufela ngona motema yo sa analyse ça comme tendresse pas ça l'émission na ye alobi ngana benga ki Yamado alobi ke ezaya gabi mkabwakela ki ye malade malobeza ya ngate bokota na émission ou alors nous pas tendresse boyoka malobo no ba pena na ba partango awa no peso ochango awa bato bayoka maloba ya
tendresse. C'est-à-dire, tendresse peut bako benga ye. Parce que tendresse peut azamu tali bon maté. Parce que ma kambo za ma mikete tendresse là on dit ma risque. Alors bako na benga ki entel a confirmé comme moi mutu. Maman Teresa ozo yo kate, oyo wana côté na mingi maman otala ki na yo te. Otala yo côté na otala ki te. Maman bota hotel ya Teresa. Que ça on peut pas respect. Zo lingo maman yani maman. Eh atana bengi bon ngana mona banana Bah jeune fille. Ba jeune fille. Problème exact. Attends maman là bango mais pas respect à sa maman. Tant déjà mutu ana bana ba benga ke maman c'est qu'il faut respecter. Mais vous chez maman te. Le problème exact. Non non ngana benga ka maman pas respect. Vous comprenez les ketchu. Donc kolobake ngana kamwe dossier lali mais ma Thérèse oyeli sous na comme ça dit oyende pour la musa dossier OK. Au monite ke Karina lobaki makama minene bobeta ki karabo sani bo chango ka. Naza clair. Nga naza na eloko koloba na famille c'est-à-dire ba yaya ya Gabriel P. Omoni lelo makambo ndenge komi eza sube mission te. Puis na longwa a on a plateau na sunu eloko koloba te. Ah, combien? Naza na eloko koloba te. Awa l'internet to yesu poto loba bla 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 non te to aka na besoin to kumbana. Je combien? Na ba pandisango. Na yo mutu baninga ba bomayo oyeka olaksi biso parce que famille Gabriel ba ikamisi bango babota mwana OK mwana akomi mobomi parce que mwana bomaki mutu tour liboso alingi pa bomaso mutu deuxième fois mais makila dane zo ganga ezo ganga penza donc wana ni on surtout maman Thérèse wa munene on mwana de kwa bata mwana sasa kenda na ye ndenge leki na yo ayeko lamuse sur internet ma Thérèse yo mona ka côté wana te. Et puis ma cambo tie bandi, au moni place Gabriel la fandi pour répondre bien, au moni place sous babatali comme que so moni MDM sous 2020 on badia gabi pa yesu na makambu ya yele ki na wana peut tout le baké azo se respecter te. Biso tout to moni di kambu place bandi. Mais yo lobi ko tikale ko mona place leki na yo afingi te. Ah ma Thérèse na kamwe tisko ozang sanga na mamboloba malgré les choses bien problématique na monde de théâtre bimana moi na problème te na monde de théâtre bimana na mobile ça problème te na monde de théâtre a éviter ne ba camarade parce que na linga na problème te ça problème te leke tu nga vraiment mimi na yeli a pona ba vie na ye wana te etalinga te ngana eka na sens que ana pas salité ana vient bien te na biboye est-ce que tu se comprends na comprendre nene vraiment na fandi te ana vient bien problème te ça vie na ye bravo mutu tout na via banda sala ka malamu ti asu sa mabete mutu ko bana malamu su tse mabe bani pe malamu ti na su ala via mabe lokwa ya yote problème te ngana ndimi na nga vi na nga mabe na vi na nga mabe ya bosoto abenga ngai pona koloba ese de pana mazo finga bango kaka ngai nene oyo na yaka na fingi ese po mama Thérèse obengi nga nene chroniqueuse wana leke mpolo azo finga Gabriel asangisi na nga obenga kanga na saka mabe to komi na parquet mama Thérèse oyaki ko ba sa plainte parce que monaki ba fingi yo y compris ba na nga kutu ba siliki ba bela ngana na ngote po bo sila ne na nzoto bubu moto te eza fami batika te non naza clair le ka tu batiko omoni elo msu na onga na okakanda po omoni makamonde le ka so sirema bolingo zalaki mais msu mama Thérèse ko yo fanda lo babuite kwaza eno suna gabi basika ka te za problème te ni hotel na pasteur na pasteur balobini ba bunsa gabi ka bandeko na ba te wana eza nango eza na makamsusu bokoso ma partie église na za sensor lo bate o eza bref kana bike batu bayeba puis likolo nango ngana ye ate pona olanda via muto lo baka sala kite ma Thérèse sola na lekino abongisa ba prévu o Gabriel aboma mutu malobebi mapana ngai eza ya ngate eza ya ba grand frère Gabriel c'est-à-dire ebimi pa Nico Bolembo message ba pesa kutu ne getan na bi getan za mwana muke na lingite getan le kana be mission pona koloba euti pa Lexi Bolembo euti pa Angel Bolembo euti pa Nestor Bolembo c'est-à-dire lekino pe na ebi kaza na famille na ye comme ça toi si ça non makambo lokola bino bolobi ke po bino botali wana te ya munene ole kutu boluka kutu ndengo yaki bobi te wana za leki wana za yaya atandenge Rémi akota ko na ba jeune obité Rémi esele kaki baza yana leki bo bomana te basala ka musala moko to za libota moko dans ensemble ngana mande ko s'attendre na réponse wana peut-être et puis n'ebika ba diaspora pe bande ko s'attendre na réponse wana comment na ma Thérèse ya boye ma Thérèse atale émission saliko kota ba commentaire matina c j'attends l'émission ngana la lité 1 heure pour la appel ba audio
o bato bafingi Rémi ata oyo lo baboeta yebi bato bafingi Rémi na yesko pano Rémi pas mon bokoswana te omoni ngai na okama po Rémi to ebeni na internet te na lo bango mille fois ngana yebi Rémi aotambo na Renate ifoku ngai wana Renate azape Elisa mandi théâtre sika place ngana yebela Rémi mais na mono ndire Rémi olingi soni te au moins na vie faut ko yoka soni ça dit so mutazo ko soni okipa ta soni asali ni mona bato te na mona bakendaki makambo ya ba oyo batole ka théâtre nini ndozunga watu makambo soki ya banzonzinga ba disque do repesa misongi na ba enveloppe so banini azalaki wana ndepa ya mbaki mama Teresa pourquoi ta koke ko tourner ba question ya bato yo bazuna bato bazuite c'est ça à quoi bon likambo ese leki Rémi oya nango toujours ozongisa tango sa émission na Marie-Jeanne Bololé Rémi nga na benga ki otete leka contredire nga na sana audio na soleil na yo na soleil ta ke famille ta ke ndeko na bino Rémi omoni makambo tala nga peut-être na ko yo comme tumsu soni mais yo te Rémi tala nde to uti na yo ki nene na sale émission mabete mais oyambi su ma Teresa pona kozwa ka question wana o ebomaki moto o ebomaki mboka o peut-être ezali kama munene bato ba osa assembler mais yo ye nango lisusu bon je dois dire pona yo ye nango lisusu pona ko répondre donc c'est que ça na comprendre Rémi ezala ki coaching na yo na mama Teresa bo fandaki bo solango c'est ça Rémi ande kona aboma ah tenga omo nazoka ba passe belé tala eza bilo musufele mutu musu asala ngote so mutu mwazo sala ngo bofanda na ye neti Rémi tozala na yo Rémi avanga na internet yo internet ngazwana na osa no théâtre mais Rémi tozala no kitoko mais abi aza mopandi sango je sais pas il a fait quoi tena tuni bo mopandi sango ngo mais to keda ba 3 semaines maman c'est le cas qui a ko bija tout nango bon je sais pas c'est la opinion na OK oyambaki ya Willy Mambo yo tunaki suma kambo non ah leketu to sala musalati soko tuko zongi sango natala ke miso très bien azongi pe makasi te juste après ça ka Gabriel conseil mu kaleki na ye mokota kite est-ce que Rémi azaki ko obligé na mbaki mama Teresa azongi se suba makambo wana tandis que yambaki Marie-Jeanne Bololé a sali sagesse à répondre calmement asalika ke fort pourquoi Rémi c'est que lingo sala ba vie Rémi pour sala ngo kitoko au bunda nanzela teto bunda te tanto comme akuna kasi ba yana ba microbe cha batuti bon mtotika la ozala ko rimba za makasa ko beton eza mama kobeta te awa nde na bitu asuma molo bebele te toala mamuke bola biso ba preuve o Gabriel abomaki Diana o Gabriel alinga boma mutu na moma o peto koyoka lisusu peut-être ngane na fandia tono mutu to la mission o aso nanga bien mutu apexanga su te pono yoka lisu mutu te parce que na yoki bato ba 19 live salami ba 18 live salami nene kolobate nene tika sa nene tiki mais to nene tika ki na mona mtabenga ngate nene to félicito pour tiki mingi za ba diaspora no pe wasomo ngana vivre pona bango sa bango mobulu obiso na bango ti ngana kuna zo biso na biso nyonso tota alors Rémi loko linga ki vraiment ça la ba vie na yo ko chaba tu ba micro nga za problème te ngai naza na ngai responsable ya Gabriel te oui naza mama Gabriel mais na likamote na ko loba na longo na maloba moko boye longo te merci nene merci na batunio so batali biso na ba vérité balobi mama Teresa et oza somo nene o lelisi nene ma miso nene bimi ma Teresa obi na leli pona kamwe ma Teresa benganga pona koloba ese de pana mazofinga biso neno za wapi leki langa na linga kotango yela ka ese so wane zalaka ya gabi kaka mto changa nere wane zalaka kaka na oche gabi nere wane zalaka kaka na za mabe ma Teresa na kamwe oh Jésus chroniqueuse wane très impoli azofinga Gabriel azofinga nanga leki langa répondre eko ma Teresa do pona ba chroniqueuse fona ka ko répondre po baza ben poli pona l'autre laptanga taki direct ofinga Gabriel alobi mabe moko ya munene ma Teresa yo kotano mona kite bravo merci mais nzamba ça merci ya mado po na munene aseki abatruta qui est bien assemble mingi merci vraiment merci ma Teresa bon éviter ça bien te les apesa qui te côté tout que ne mabe 2022 ba ina ba clash ba problème ya ba so bela et sa famille botaille ba tika ngate ko famille botaille eza kota bo mama bolembo peut lancer message na so que naza ne loko parce que makambo batika ki déjà est-ce n'habite dès que tu bo mona grandeur alikambo que tout tika do tout tika no ba fanti moni ko ne lo ba ya ma et là c'est que makambo eza yo na lobby aya est-ce que boy bi grandeur alikambo nde so peser
ngana ozela nga kaka convocation sur le tribunal de nini bato tanga d'enfant yango na kaka bien naza vraiment très à l'aise nasala ke mission natanga ni kombo ya mwana mutu natanga ni mama ya mutu leta baza maele otanga ka muta mipanzi papa li aka mipanzi ma Teresa leta za zobate ngabe makuna place lo bake soko zalaki so landi même mission ma Teresa sala nga plaisir wana lobi ba otike na convocation tena nenga mabete poko tala likama munene ba ozipa ba ozalika mobo o ndeti nga kutu na lobi na nga mwana wana te kasi na lobi pe na mama ya mwana wana te mais mama likamo ebimi ya munene o leki asali ba droit de réponse ebele ya koloba ke belé ti na suka longo tendresse abengi aketanga kombo ya Gabriel pas tendresse pona bike boloba preuve za totika makambo oyo esa mabe biso ba jeunesse totika ba clash comme ba comédien ngai na milieu du village naza pona mutu te oza na posa oloba vana na nga naza nga na problème te leke tu on na efanda awa oui ndena efanda awa na ofanda sute c'est que wana to saika à suivre dans ce film naza clair déjà suivre mambe ya nango ya kaka naza nga clair ne na sina tika ki makambo yo nga na yaki mona nga sute na yaki koloba te mais ko kamwa ma Teresa tika ko ya ko condamner Gabriel pona leki o afingo lobi ke yo tikele ko mona et plus ele ke la ma Teresa lo lobi o tikele ko pere no sa journaliste oui ma Teresa mona kite bravo siko belema o ezala na ba bobenga on akata ba ordinateur Rémi tant ma Teresa ba mona ki mpanjona te ko ka ko zo o chelete po mona ka ki a tricage bo simbara poso o moni molimo bo réussir te uli mamba lobi on émission hein alobi na loba na Gabriel so salika musala bien o kanga ozo ba gabi ba bundise ne lokote gabi sa kenda poto aller to azoni net ba belle ok t'es tout ça clair ko les ba biso beto ok merci pour le rappel net ba baby donja to ok ba baby kutu ba beta ba Belgique ba songi yo na tambola ka loka mutamona ka aéroport donc moi otika et ça bien vrai te lega tu ngai ma banana be mission na ebite so ya Gabi sona na mukolo nini nga na ye na koteli ya Gabi na mukolo ngo na ebite na ebite trouble ngana otaba miko pe Gabi te sona mukolo mo ta génération nga na ye na zui para ya Gabi na no finga mukolo wana azate so mission da bo bimselanga na défendre na auto défendre ya bijou la reine pas HM na défendre ka sila mam sana be mission ya ba mida hapo na ko finga bango nga na lobela ka Gabriel te na lobela ka Gabriel te mais c'est pas grave ezabi lo mususu ya kapo epesa pe mutu maele ya Gabi na lo bango na télévision c'est bien ya oye banana ko fanda na ye nanu ko fanda na ye te nanu ko seka na ye po mutu mususu bokuta na bo seka kata motema na ye oyebite et puis 2022 on dirait dans maloba professeur bako bi 2022 boko mona bato nyonso ba obundisanga ils ont image hein dans autre chango comme ça kianga loba kiango parce que yaya moko te alors émission na yo ouais avant merci avant makambo ebima Joanda ocha abaki bo mona na 2022 onde to bandi bato nyonso ba bundisanga bo mona bango si c'est-à-dire bilo musu to mona ngona miso bo etele ke tuto zongo pe na miso molili na miso bo nzambe na bato bana bo nzambe mais ma Teresa encore merci merci donc traiter au traiter bravo ma Teresa merci. Merci na abonné tout ya Congo Liziba TV. Merci na notre bolinga Kevin Panda les Ketchu na bino yo les Ketchu na bino ba mama et na mona ba mama parce que mama linga mingi sabino mawa vraiment babi déjà les 12 oyo hérité wadana na Turquie na Istanbul. Je pense pas na tout Istanbul ba Rosalawana si Dieu le veut, on va voir mais tous a toujours ensemble Nabino et la team WhatsApp. Aussi qu'il y a Gisèle et Tati, maman versus monter ma prince Giclo winner. Babiso voyage dans monde vendre hôtel à Delix pour tout na Gisèle Tati. Pour nani les chuka ba iton. Iton aussi ba yabanga mais pour ça brevet pour iton et fou là na mutunyo ça mo ka iton. Il sera les chuka fana biso qui nous vendre. Merci na bino tout village panda ligne wala mushi avenue Kigoma. Bientôt la réouverture la réannée en français va nini. La réflexion, le restaurant, village Panda, si Dieu le veut, on attend toujours les moyens pour évoluer encore, pour réflexionner encore. Déjà, je vous donne rendez-vous le 15 mars, spéciale réouverture, il y a Village Panda avec Héritier Watanabe et des artistes qui vont participer, Barosa Mkolowana, aussi à Jonathan Dario, mon caméraman privé, réalisateur, bientôt là, tous années, na Djobo, on a pris lycée grâce à Gisèle et Tati, maman versus monté ma prince Giclo winner. Tu dis quoi? Katana. Et voilà aussi, est-ce que
tant maman et mon émission ya Matéris bien ba mikolo misusu kola ba mama top ba mama Bakata ba tumsu c'est bon ba mama Suzy Bantu benga ki bango pona tcha na ba komba batu te vi ke okoya émission to tcha ba komba batu ba bitango émission ekotaki en tout cas na benga mikolo na benga ba yaya na tasi bango émission ba ope ba sepelité baza ba ope ba répondre te pom tout ça mon attend lo babona ko na ne muninga mo ndire na zui pas OK te muninga sali mabe na tant ba kombo te mais belé bazo ko wana benga bango lobi na pokwa pona ko lakisa bango eloko muninga oaza comme ndeko na bango yaya asali comme mukolo asali na génération na bango. Donc c'est ça. Merci na batutu utali biso anakati ya Congo Liziba TV onya Rosa mama Rosa sans mascara ba na âge à 10 ans aza déjà na libanga na ye aussi à moi Kevin Panda le quelque rêve na bango tout les lots et les kalobi lobi pe les kalelo Kevin Panda le quelque bo sangana bo yebele lumière naza rêve bientôt Paris. Jonathan Dayo bye. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.